Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous avons dit que vous avez beaucoup plus ébélé pour la carte de plusieurs Kolanda. Bonda école, vous avez vraiment magazine, vous avez vraiment solo. Le lot, ils allaient toujours la carte, toujours invité de la semaine, de à chaque fois que ça la Kango, parce qu'ils allaient aussi seule voix autre baquet. Parce que vous avez un vrai leader, vous avez la vision à Malamou, vous avez un Kambo, vous avez permettre que Congo, les provinces, tu peux communiquer les libossos, il y a qu'à libossos à caméra, bon, il faut découvrir parce que dans la radio partout. Mais l'autre, ça, on est comme vous mais c'est un mini. Vous voyez bien parce que ma caméra de ça, ça me laisse établir partout. À travers une bonne école, vraiment, à voyager partout, on a quatre toujours que même à travers chaîne YouTube, la biso, partout, on solliciter ma offre, un message à l'époque, alors vraiment qu'on sunga, monte nyonso, alors un problème à niveau nyonso. Quand on est à niveau nyonso, épreuve les compter même par politicien, même témoigner la fois passée, même les locaux, aide pas même ma botakate, ma botakate, ma botakate, on va avoir problème de finance, il y a ma finance, c'est tout côté misolo, toi problème après il t'a mis ça là, toi t'as mis ma commerce là en tout cas et belé ma solution dans zéla ndeko à travers le monde école parce que ça me bien payé, puis ça me bien. Ah ça vous allez monter le kuta, vous allez monter mais c'est au cours ça va tout à monter. Donc, tant que vous êtes arrivé au monde, tout ça, la confiance, tout ça, le témoignage, tout ça, comment est-ce que va retourner, va retomber positivement, et ça va toujours apporter ça. Vous allez dire, moi, Namboka, papa Sumbu, papa Ngunza Sumbu. Tout ça, la plateau, beaucoup découvrir encore de nouveau. Moi, Namboka, chef, avec beaucoup de respect, bonne santé. En tout cas, santé, madame, papa, et que le bénéfice aussi qui dit ça, il y a des gens qui sont au Angola, au Québec, qui sont à Dubaï. Ok, les sous-sous, côté de côté, il y a beaucoup de problèmes dans les années ici. Pourquoi tant de voyages au sein de voyage? En tout cas, pour y avoir Moussala, il y a un des cinq à gagner. Nazara qui vraiment n'a pas voyagé belé. L'invitation se tient parce que il y a tant vraiment nos PC là, parce que nakenda qui cabinda la salle 2 mois. Nazongeli boenzela braza la salle 1 mois. Après, nous avons dit que Chassa, en tout cas, il faut répondre invitation à papa Mbondekol. Mais on a la question de tout parce que dans la qu'il a fait passer, tu dis dans la photo, na Chine, ok, Chine, ok, Singapour, Bambo Kalo Tamula Zabazi, Yozali Ngunza, on a basé Bouddha. Vous voulez que le cause a bloqué à monter à asiatique, il y a que ça pour nous, nous sommes comment mélanger. En fait, vous allez Ngunza, il y a Simon Kimbango. Mais il y a Simon Kimbango Zali. Au moins, on a dit, on est comme un mouquet. Donc, on a fixé comme il y a des sous-yens, mais il y a des flacati. Ni les tables sont comme un côté, on est basé. Non, papa, Ngunza Tsumbo Zaki Repo. On a mélangé beaucoup qu'on a sauté, n'a pas Bouddha. Non. Les allées gana qui foutent à Nyongo ya Misu. Il y a mon Akendaki, moi, 20 ans. On a mis des jours de la Belgique, il y a trop. On a mis sur le solo. La photo. Nakendaki foutre à Nyongo ya Misu. Nakendaki Dubaï. Wale zali kaka privé ya compte na ngamoko. Mais zali na compte ya Musalati. Ok. Zali na compte ya Musalati, zali kaka privé. Nakendaki na cadre ya repos vu que Musala le kage mingi na ke pemisa moi mutu muke. Mais boto atambola toujours na nguya na pouvoir partout kendaka. Akuta tu problème de la réponse. Ce soit problème de coûter kuna. Okanga ki miss le ko zali ke le cadre ya repos ou bien on sait quand même assistance. Nako kanga misu te parce que so na kangi misu même ba poko ba osita pona nga. Voilà. Na kenda na cadre ya repos mena iza bato ba yamba kinga o ba yebi na salisa kaka bango ba beteke sur solo na ngai ke papa tsungwa za awa. Donc na yamba isu ba ka on a tu sala na niveau ya Dubaï kuna. Donc répondre yo kani na ngote. Yo kani te de nyoso. Merci beaucoup les amis de ça papa Ngunza Sumongoli ke mutu asaka musala malamu partout que na rakuta tu un problème dans un temps reporter. Ya kanya que des répondre et comme il y a un problème. Voilà les autres qui sont avec ça ça beaucoup les aliboni. En tout cas basango basango na ngai zake papa Tsumbaza si place na niveau ya Kinshasa. Yo muto benga ngai na town ozwaki ngate na moma ko naza na komi na monga fula a rebelle
yaka na ba problème nyonso za nango parce que ba problème za nango monsieur za ba problème hôpital te eza ba problème o etali ke ya molimo faut ba sa na molimo parce que ta OK na niveau ya hôpital solution moko ekozwa mate yo moto dérange na malade o ba bengi diabète comme sucre tension nyokakao babwakela yo mbaso parce que nzoko ata oye nzoko na kokosa santé parce que nzoko so babwakela yo yango esili wale za tili wana yo nzoko na kosa bino te bino ba tout bozo talanga monde entier so babwakela yo nzoko basali saka ngote bakosa bino te wana bakolia yo mbongo ya pamba mais soki etangami malade oyo dérangeaka o diabète tension mama bando bala mabote ezali te papa bando bala mama osepesaka mama te yaka papa tsumba zo saisa toujours na bukoko ka ndenge boyebeli ngai ndenge wana zala mayele musuna bakisa likolo te yo muto luka portefeuille du bonheur ozwa te papa tsumba za a otambola partout nangi pe construire portefeuille du bonheur voilà parce que nous sommes ba ka ezali la forme même sous main mais que c'est portefeuille du bonheur c'est quoi parce que OK na ko expliquer bino puis na relaxa bino démonstration on ndenge zalaka omoni biso na bukoko portefeuille du bonheur eza eloko moko ya lelo te parce que banda kala banda na bakoko na biso na bakoko na biso no benga ngo kutwa zowa faut que tu benga portefeuille magique hein portefeuille magique wana mundela comme ça ngo portefeuille magique mais bakoko no benga ngo kutwa zowa elobi nini eza neti balobaka saki ya mutaliboma ezanga ka eloko na kati te yango mona le fois que na ba quartier na bino no vivre mona ka mama moko kwa boya tika ka pilipili ya pamba nazo sumba mapangu bana ni ba succès bazo voyager tout mais bino bokansaka neti ka mama na blokaka mama na ndok ya quartier ya sala ba chance na biso non parce que azana eloko babenga ka kutwa zowa yo muto olandanga partout ozali oluka ozwa portefeuille du bonheur ozwa te okende na magique te parce que na magique eza mabe esenga ka makila mais biso na bukoko eza eloko ya sikate et banda déjà banda bakoko na biso parce que so botali bakoko na biso nde ba vivant ezaki na domo ko ndo utaka libanda ya mboka te bano vivre kana mayele o ya biso toujours na nzambe ya pungu tole ndo sambelaka ko asala likolo na se bano kataka musuni na libanga bano pelisaka moto na libanga bazo voyager partout tawana mutu moto ezalaki te vélo ezalaki te donc toza na pouvoir oyo nyonso oyo bino bokenda koluka na nzela ya makila na kopekisa bino so oza na porte-monnaie du bonheur yaka epai ya papa Tsumbu naza na commune ya Mongafula à Rebelle soko belinga na plus 243 85 44 79 599 okozwanga na nzela ya WhatsApp même na nzela ya appel normal soko ye kutwazo eza na condition moko te condition eza nini ntango ye oza na droit kosomba fiche eza na 12 000 francs congolais ntango osombi fiche na ona contacter ba secret oya yo soki ba pesi nzela naza na droit kopesa porte-monnaie du bonheur porte-monnaie du bonheur pona kozwango ebandi na $500 jusqu'à $10,000 donc faut ozala na mbongo oyo tokosalela ordonnance oyo kosombela biloko ya bukoko na kotinda osika okesombela yango ntango yo koya tokosala prière ensemble porte-monnaie du bonheur oyo oza nango posa mbongo wana okosala commerce nyonso oza nango posa okobomba na banque okotia meme na se ya mbeto même par exemple mbongo no eyaki semaine oyo esili te semaine wana eye mbongo mosusu eye ekuteni mbongo ya semaine kuna eza na problème moko te eza te ke omwasi akekomba se ya mbeto o ebenisi ye liboma non biso na bukoko tosala toujours na bukoko na nzambe mpongo tulondoka ndenge basete banosalela mbongo wana ntango ebandi koyela o biso toza na droit 15% chaque semaine okende na magique te parce que magique bakopesa mbongo lelo ke batindeli yango 2 heures du matin $5,000 silisango ekoma 6 heures te ozomona to alukeli ombana okende esika oyo basengaka makila te parce que famille ezalaka bien basepela mpona mbongo mais eza te mpo olelaka okota bana moko bazalaka te parce que mpo nini bacontrat oyo okende osigne oyebaki te yango toolekaka ere nyonso na mbunda ekolo ke totalisa bino yo moko oza bonheur mais oyebi te yaka epa papa Tsumbu naza na commune ya Mongafula à Rebelle benganga na plus 243 85 44 79 599 papa journaliste. Très bien, merci beaucoup. On a arrivé un message qui toko ya papa Nguza Tsumbu autori vraiment que tout le monde expérience na yeko tout même au niveau la bisopi en tout cas to dis kitara souté pour en tout cas barake muto asaka musama na bandi maite na tama koti na malita oyo kufumba kizamba bako tambola na ye sengeli côté bonne ko tatola bola muleta to za bon moyi to za la kaka teke buto ba kufi de votre ko matie ba grade to za bon moyi be ko za fait 5 000 ba baki voilà asuma ka ba kebele mais papa Nguza Tsumbu no tula ndo tula ba
Autant que chiffre belé wana, $500, $10,000, $1,000. Moi, je dis bon, le montant qu'on peut ça avant, tout les amis, mon à vos bénéfices, à vos joies, tango, pour te dire bonheur, mais on peut ça n'est pas là. Parce que, au moins, il y a seulement complication. Autant que $5,000, $500, $1,000, nous t'avons dit que je vais prendre le poste de l'eau, de faire à $10,000. Ok, il y a des devoirs à vous passer. À ça, on a sur le candidat joie. À ce que pas face à la $500. Maintenant, vous avez un route, vous avez un pas là. Tu vas monter au temps où vous allez monter au fil de on a pris bien aller pour le festival là ou vous allez monter après au tinia suma ba logo tinia sombi ne comme peut-être que azo ka solo là. OK, merci papa jeunesse na mutuna na yo. Na lobby boye po soko ngozo apporter fait du bonheur. Montant na ngo ebandi na $500 oyo bando produire yo par semaine et ce qui na $10,000 et ce qui na $10,000. Donc ce qui okozoya ebandi na $500 jusqu'à $10,000 par semaine on roye la rao mais tant yo ezoye la yo biso on zone c'est la biso 15%. Donc c'est comme un contrat comme ça virtuellement elle nous rappelle bino na niveau attend peut pas pour ça là pour ça la fondation sur nga ba te bandeng na ndenge ba donc ba tout ba pesa ba keba pourcentage les permettre que ko sur ba ndeko misusu. Oui, donc on zone c'est la biso 15%. Donc bon on attend yo zo apporter du bonheur faut na bitia oyo ko sala parce que biso mingi na bukoko to sengaka faut za la système ko sala sadaka ezani OK nena ba orphelinat ozo sala ba don ya mwana fama ba koko ba sepelaka mingi o sala don na yo problème ko ezate retour moko ezate o sala misala na yo ko sunga pele ba ndeko ba passe oui o sala commerce nyonso za lango posa o sala ko tonga banda o tiambo na banque ezo dépendre pa na yo donc eza na retour moko te parce que na bandi ko lega na mbonde kolo lelo te parce que ceux qui retour moko ezake eza na bateau bazo ba retour on kozonga na papa journaliste que mutu na bino yambaki aza aventurer donc yango nazotala ça yo mutu ozotala nga partout oza olukango ozwango te temps yango ebelemi yo mutu oluka musala ti lelo eza pe na age bapesi ki temps na so ikoki moye bazo sur musala ezake otambola ba partout opesa ba dîme tenda bangomba okota ba retraite mais solution moko ezate mais quand opesa chance na banzambia bakoko na yo eza makila te o ba yesa bino o bukoko eza kindoki non parce que bukoko so eza kindoki ye mundele akozwa biloko na biso te akumba na Belgique mais tama kenda na Belgique abangi sakabino parce que ayebi ke lelo ke peuple africain soka fongwami misu mundele na Afrique azala so eloko te ali yango babangi sabino ke bukoko eza kindoki te bukoko eza puissance oyo nzambe akitsa na bayindu nyonso kaka nzambe oyo bino bosambela biso pe ye kaka to sambela. Donc, beaucoup de gens qui nous quittent, partout, autant partout. Si que dérange yo, au cas où hôpital, juste solution, mais tant moins que zonga. Tension pour tout le bâtir. Maman m'a beau tes passe. Au teka le pas où on a été kamakati. Bando bima pension, bon on a pension et bima kati. Aux autres, on a la multiplication. Na on sait la bine essayer la multiplication d'engue salaka. Mais tant on a reçu on retourne sur papa de papa de bon on est bien. Nga biloko na sala on na niveau ya télé parce que pour na nini bakoko na nga balinga eloko ante parce que comme si nazo sala publicité pour na benda bino non mais non faut sur la bande faut sur la bande quand même parce que la Bible même na toqué dans bon la Bible que vous avez la Bible mais la Bible il y a des côtés avec donc allez et faites les disciples c'est que le bani bon vous pensez le basé mais pour que ça la publicité yezu côté malheureusement partout même aussi même pas papa Simon qui m'a mon le temps tout le cas que la Bible m'a montré pouvoir na ça tout les capacités tout ça ça pouvoir n'est partout oui parce que les capacités que la sabandeko moi personnellement dans la fière de babino pour la bible depuis la bana ko ya babino depuis bana ko ya papa ngusa sumuti jusqu'à là vraiment de kolanga na ce qu'on voit tel retour mon kababe parce que on en noté et juste là ça va être témoignage malam de lo que ça reste on va de côté en voilà mais dans la benga ngai soit disant la saba qui ça beaucoup en tout cas la linga bloc on a mis milité pour la bonne amour le que ça un peu bizarre. Moi, j'aime une personne quand tu fais quelque chose et que cela soit vraiment réel et dit maman. Alors, vous avez une caméra et voilà. Ce que moi, je veux dire, ma caméra. Mais si le bas, qui s'attend là, qui s'en en tout cas, selon la bande de continuer parce qu'il y a une vidéo. Merci, papa journaliste. Le lot, on a relevé la batte au bas de la biso. Pouvoir au biso de Zanan Bayindu. Ils ont été ils magie. Non. Parce que bino se connaît ngabo, ils n'ont pas de bino. Mais si on a sali démonstration, on a beaucoup de gens qui à cause. Mais la zone de la Bible, la Bible, la Banzambe, la Bible, la mais Jésus, tant que tu as Batouana, a déclaré qu'il y a Bazaïka, na Saint Thompson, na des maps. Ce que tu as salakini, a salakini multiplication. Ce que tu as pas na pouvoir.
mais pas na biso ndeko na bino ba yindu bobenga nini magie zone des magie te tozana pouvoir au nyonso. Donc par exemple Moïse tant batinda ki akebikisa bana Israël akomaka na mai asukaka mais aposalaka nzete azaki nango ezaki pouvoir boyokaka mongongo ya nzambe belelaka yeke ozana ngo loboko eza nini nzete kasi beta ngo na mai tango tshaka avant kuta betela mai na se kusepele susu ke ba pouvoir ya pharaon babisaki banyoka ebele mais ya Messi ameli ya banyoka ameli ya banyoka mais wana siko obenga ngo pouvoir mais soki ngai moyindo na sali yango bobenga ngo eza magie soko tali même film ba desina satan la diable ala mwindu donc eza magie te eza pouvoir otoza nango yango moni ke tilelo bino boyebi te eloko mundele akotsela bible na Afrique nyonso parce que quoi ni ba aveugle bino na koyebisa bino lelo ke naza na fier na chef de l'état tango ke prêter serment na ye atiaki biso bangunza na valeur délégation biso ya ngunza azalaki kuna nyonso ezalaki ava babanda papa ngunza ye mutu afongolaki séance nyonso et puis ye mutu asambelaki bongo bamosusu balandi na nsima ozomona ke eza esengo na biso lelo ke papa Fatia zo comprendre parce que même na terre Mobutu alobaki tozonga na authenticité to gumba ba chemise na biso yo za libanda balobi ke papa be moko ekolo be moko to mona papa Mobutu mutu alokumbaka ezaka mokongo mutu alambela kata ndako ne muluba azaki na confiance na nyonso to longola tribalisme parce que so longoli tribalisme to kozala moko et puis Congo ekende liboso yo mutu olandanga bozana code ya pana bino bo ndenge ko utiliser ngote okende pas passer te atumbango parce que ça pouvoir oya bino soki otumbi yango okomisi famille à terre mutu moko kobima comme leader na famille azate parce que wana eza pouvoir soki okei ke passer atumba ngo bokufa bino mibale parce que nzambe akeni bekolo nyonso pouvoir wana yango esala ke famille ezala toujours na mouvement to mona yango lelo na kati ba mabota mususu bana basi kitoko bazobota kaka soki baboti ka babwaki mibale ezate bana mibali batangi ba classe ndenge na ndenge mais chance ya misala ezate parce que bo perdre pouvoir oya bino soki bozana ngo bo contacter papa Tsumbu na relaxa bino ndenge esalelaka bo benga na plus 243 85 85 44 79 599 nazo sala bino démonstration ya multiplication ndenge ezalaka multiplication ezala ndeni faut ya na chiffre ya bien chiffre bien na sens ni soko y a $1000 et puis sur $10,000 le temps où y a $1000 faut en a 20% au yoko pianga parce que on outil pas na biso to zwa kasute le temps où ça la multiplication là et puis sur $10,000 le temps où par exemple pour ça la multiplication il y a $1000 et puis sur $10,000 le faut en a $3,000 $1,000 on va faire la multiplication aux une bonne on a $10,000 non $2,000 il y a 20% la poche ya mutu et la poche ya mutu très bien. Donc, ce qui est par exemple na $100 na sala kate parce que biloko to somba ka ekutaka biso cher. Donc, faut obanda na $1,000 ti likolo. Mais faut zala na mbongo no ya 20% mbala moko. Nazo sala ngote yo na benda bino non, mais nazo laksa bino ndenge zala. Parce que biso pe tozana pouvoir wana. Ndeko moninga na yeboye na ye na télé etango oya présenter papa Tsumbo. Mais ce qui boye esika ngana yambelaka, bomona na lata teni na ngai. Parce que nako ya atena nzambala so na lati nzambala on comme na sala publicité donc na yena teni de la ville kende mutunyo so lataka yango na eli nazo sala bino démonstration na la c'est parce que ngai pe nazala kutwazoa on a yebisa kabino oyo ngala yeba ko kotoze pa zali sa comme talibo ba tambola yango na kelo côté la kati oui wapi caméra nanga papa de oui chef oyo siko eza kutwazoa nanga yango namona kati eloko eza te tala bien natali vraiment na kati eloko eza te omoni omoni ok yango natia yango awa pa tozolanda misala ya kitoko ndenge nini mwana mboka papa Nguza Sumba azali kosala yango démontrer nazwi 10 000 francs nakoti yango na kati azali ko démontrer biso misala na alors to na ngona bokebi biso parce que yango ezali parmi ba acte ba parmi ba œuvre ça kabiki na kati ba multiplication ninga sala kana muto ko ya ipana ye Nzambe mfungo tolendo na beleli puissance na yo na beleli puissance ya bakoko na nga nyonso bino bisimbi ya likolo pe oya mokili oya mai
boyi kampiko kati na nga na esika oyo boyokisa nga soni te nazosala démonstration po bamona pouvoir oyo biso bayindu toza nango bozala na ngai elongo papa de fula 3 fois fula 3 fois misala ezali kosala ma toza kolanda ndenge pangunza sumbu azosala badémonstration na ye par rapport à misala mpo asalaka de manière ke econvaincre ya biloko oyo tolobaka ke mpona ondima mpe moto esika akenda kosala misala po ebakisi misala ya soboka mpe kimona meso yango ezali parmi balangue na soyebaka mingi parmi baloko tobesala yango ke alobaka osala tomonaka te mais lelo vraiment tomoni depuis toyambali na basala badémonstration obili tozomona yango nde lelo awa azobenga basetre papa simoki mbangu ngendimaki bavondange samu na peuple noir mamaki pavita ngendimaki bayokange samu na masumu na beto mama mafuta mebelela mafuta nange kati na esika yaye yaza bakoplifie mbongo yaye yaza bakoplifie yawu yavanda ya longo yebieka una kumbu ya tata pe ya mwana pe ya pefa longo oza komona ndenge azobenga bancetre na ye azosala bevocation na ye na anglais te na minoko ya balangi tolukaka te bazosala na kikongo na lingala langue ya biso langue ya biso bakwa bayindu abeleli papa sifumu kimbangu abengi mama kipavita azosala ngo na langue oyo ya biso nde tokomona mbongo ngo toyebaki ezalaki ya sika te me tokondi komobima ebele lisusu koleka par rapport na ndenge asengi bancetre na ye asengi papa sifumu kimbangu bayokisa ye soni te balakisa vraiment ke bazali vraiment kotambola na elongo tomoni ndenge mo ekomi multiplier tandis tomonaki billet oyo ezalaki ya sika te tomoni ekomi so ebele ekitisa kati ya mabele mpa na biso awa de même manière mpe tozalaki monga mondele totomona ngo ezalaki ebele boye donc oyo vraiment tozali komona démonstration oyo nga na bandeko bacaméraman bazali awa na régime obima tozali vraiment témoin oculaire papa oyo yango nalakisi ke pouvoir oyo biso bayindu toza nango vraiment donc oyo par exemple soki oyaki na mbongo na ya dollar ka ndenge ekozalaka boye mbongo wana okosala mosala nyonso oza nango mposa okosala commerce nyonso okotonga bandako na yo eza na retour moko te mpasi bokotuna baquestion mbongo wana elimwaki boyeboye non mbongo wana ekolimwa te eza pouvoir oyo biso bayindu toza nango mpona lakisa bino yo moto otambola partout okutana na déception toyebi bino alobaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso non pesa chance na papa tsumba oza na posa ya mbongo ya commerce yaka mezala na mbongo moko ya bien oyo tokosala multiplication parce que biloko tosalelaka yango ekutaka biso mbongo ebele makila te bakosenga ni mwana ni ntaba non problème so ezaka yaka na 20% na yo oyo euti epa na biso tozwaka te mais tokozwa oyo euti epa na yo eza na retour moko te yo moto otambola partout malade edérangea yo tension otambola partout ti lelo ezoderange yo oteka mapango no etekamaka te bando obima pension mbongo no ebimaka te oza na posa chiffre ya affaire tant yango papa tsumba aza sur place mpo nga nakoma moto ya mobembo na voyagaka aire nyonso parce que na mosala na nga oyo nasalaka malamu yango aire nyonso nazalaka su bando ozalaka richesse omona nasala 5 mois mais lelo ezalaka su te lelo bakoma kobenganga partout na nsima ya papa Mbonda Ekolo, papa journaliste, merci vraiment. Ola et pas la bino. Fongo elinga ba relation ebele. Fongo elinga ba relation ebele. Yo muto olandanga partout. Nazana commune na Monga Fula à Rebelle. Benganga na plus 243 85 44 79 599. Benganga na WhatsApp ko yambanga appel normal ko zwanga moko. Voilà. Tozali toujours na papa Nguza Sumbu, tomoni vraiment démonstration parce que et d'ailleurs tu écoutes bandana et musala, c'est la toute première fois na mon démonstration à part ma témoignage on a zoaka partout. Le ba de remission sur la bosse. Le j'espère que vous quand même taper en tirer sous ta après ça fait numéro les communes comme on appelle le carboyer ba numéro les mais le j'espère à répéter le matin il faut faire na pembeni ya télévision moi mboka écrit ba tête na rolinga on cherche vraiment numéro les la permanent on a des manières que attendre tout ça à la vie numéro mal banalité mais à mon on va pembeni la télévision. Même balali bosso na mona démonstration papa Nguza o ngamu na moni yangul malgré la à chaque fois moi ka témoigner ko benga ka subaki ngai ko na boy et d'ailleurs na repese merci mingi parce que et bon ngabo ça musa peut témoigner
bale na moni démonstration malamu na kabo so moni aske ko parler en langue té nous les akao chara bien ça qui mtoto ezaki mutu so kate mutu so cette na moni peut-être alors ça va prier à évoquer na lingala abengi papa Simo Kimangu abengi mama Kipavita mama Mafuta et en plus c'est la moni à cause de Kikongo ba Kongo baluba ba etetela ba ya ka ba kenda ba ko ki Kongo ba le nyo bloka ngapela za mukunga bandu na yoki yango ba ka Kongo ba Kongo na yoki yango parce que tout ça c'est tout ba munu kutuba donc na moni vraiment prière moko ke oye ko compliquer mutu et ça c'est sikawana donc peut-être que donc za la relation na ba ancêtre ndé mutu ko ça ça na biso mais ce que écoutez la mutu ka papa buza sumbu et à côté à contact ba ancêtre na yo pour le pas que on dit que à côté ba ancêtre donc c'est ce que on évoquer ancêtre ba que parce incapable de ressentir de quoi là. Est-ce que on appelle position sur de quoi là? Non, on est tel que problème maladie parce que au kobota mwana azaya yote. Yo zaita papa parce que nzambe pongo tolendo yimka créer mutu nyoso. Yimka sala ko obota mwana. So que ça la cas maladie en tout cas tant que beleli ba set na bino au cas les gens tout va notre sala on a force, la violence. Mais au tali mambo mbongo tango yeke faut na contacter ba set na yo. Parce que mbongo za mambo ebele. Ozolanda parce que ça na ba famille mususu ko ba kabeteli bisala et ba activité to le pongo simba teni o tanga ba kobo tani ka bota ka te tani que non azo luka vimo ko bezala pe rater za le pique que to comme simité ay para bino be ba seteli kasi ba seteli ba répondre négatif ko sala bon ici quand wana na ko forcer ngote. OK mais ceux qui ba pesi nzele pe sa force mais ceux qui ont na cadre ya maladie wana tuko tika te muntu apedre voilà faut bimisa to laksa munene na biso mais so na cadre ya musala nyonso lingi faut somba fiche za 12 fois na kota contact na ba centre na tout cas so ba pesi nzela ba pesi na force mais ceux qui ba boyi en tout cas donc il faut aux autres travailler vraiment en commun accord avec ba centre na ba centre ba donc ceux qui a boyi ba pesi nzela te wana na tiki mais ceux qui ba pesi nzela et pesi na force donc vraiment passer la souka émission na ngi au ta la caméra wana numéro la nous ezali wana sur la bande ko pendant 1 minute malaba autre lobi na o ezangi siku to kabala malamu. OK ya liboso bino bato na ndabso monde entier parfois que zala mutuna moko bondoze la papa journaliste aza mutu parfois abosani Exactement soko bengi ngai na plus 243 85 44 79 599 okotuna nga mutuna na kopesa yo eyano yo muto tambola partout oluka musala ozozwa te obima pension mbongo na pension ti lelo bimakate oteka ka parcelle no teka makate musala nyonso oyo sala kolinga ka succès ezo simba te mama bando obala liboti zate papa bando obala mama osepesaka mama te bozana kodia oya bino ya famille boyebi ndenga ko activer yango te oluka portefeuille du bonheur na vie na yo tambola partout ozwa ngo te ozana posa ya multiplication mbongo moko ya chiffre d'affaires ozana ngo posa okosala affaire nyonso kobanga te bakosa bino te na osenga nintaba ni makila doto osalaka toujours na pouvoir o nzambe apongo tulelo so soit pembe non exactement ko mambo mususu doto osalaka toujours na bokasi o nzambe apongo tulendo mayele o akitela ancêtre na biso yo muto olandanga partout soki nyonso tolobeli ebeti yo mutema benganga na moi c'est comme que boto malgré minute sili boko ba ndeko ba libada ba soko na biso ba za ba YouTube tout ça on va osala ndenge même talibanda abengaka otindi mbongo na agence na sale nyonso na tielo yango na agence partout na yambaka batu tout même ya libanda yo mtola nanga partout ozana posa basa elo problème nyonso oyo zanango parce que mingi bato ya libanda et comme oyo malade ya mutema o mutema déception bana basi libala malunga ezate oumeli na poto mukandeza la kate ti banda okenda mukandeza la kate papa malade ya mitu parce que ça normal te yo mozo mitu no mais malade euti wa parce que tous aba africain biso ba africain ki ndoki na biso saka pona ko freiner bolinga batu ba kende liboso te yo moto landinga na nzela ya bondekolo onyo so na lobi et tout yo so za na posa contacter nga benga na plus 243 85 44 79 599 otande to comme suka édition mo kwalelo comme on peut ça merci na mwana mboka Wilfried Samba ozali na sima caméra et le mona réalisateur beaucoup ingénieur ozali na monteur mwana mboka Igrid Mateta pe na mwana mboka Benjamin Kilunga na bande ko ozo toujours partout mais bon continuer ko s'abonner toujours la chaîne YouTube na biso Monda école officielle pe na bilo bande ko boyebi ke bozaba activité la bino c'est vraiment ele calora ba sport publicitaire ya kitoko
et de manière que ça peut un succès et tel quand même les vieux à kitoko au moment même matin boya nango awa to le sango avec impact na idéologie pour chaque partenaire ils allaient belé en tout cas les grands chefs en tout cas c'est plus bakas dès que le vote moi ni marqué makala en tout cas c'est ma bakoko abattre la za pays c'est qui malamu abattre la peine bonde ko le kende toujours le. Merci beaucoup la chance voilà te kutani prochainement ce que les socialistes à zongité pour continuer toujours pour perception confiance na fidélité petit kamalamu ngami beaucoup plus bye bye.